Ma Mission TV, le miroir du monde. Alekinga Nambongo, kasi na musala te. Atayoke yokozonga, seawa, ozonga na seawa, ozonga na seawa. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, fidèles téléspectateurs de AM TV, Bibi Kapinga, votre servante. Yo côté avant donc vous comprendre, hein? Il est en même temps comédien, il est en même temps femme, en même temps garçon. Lui on l'appelle leader arrobase. Alors c'est vraiment un grand animateur et puis un grand comédien. Il est en même temps comédien et puis musicien, en même temps coopérant. Mais na coutier le salon a un bon marché et na salon de coiffure nanga donc ben on tika été pour découvrir lié donc on a ça beaucoup plus à la découverte. Arroba Bonjour Bibi Kapinga, alage. Arroba battu ce moment on a vu peut-être pour le cabaye ba. Osara moi si ou mobali. Eh, baby. Nathan, ce que nous avons évidemment ma copine à Robas, non? Double face. Alors, parce que on a vu ça, c'est bon que aux artistes musiciens, mais bon, comprendre par rapport à coiffure, par rapport à systématique. Alors, on se sent en nini aux salons katia tenue oyo aux sala cop biso to 8 artistes musiciens beaucoup plus bazala bato charisme baboya bato babudaka mais yo to constater que on a katia cop au mikiti ça. Est-ce que vous pensez vraiment que ndenge au mikoti ça na katia cop un jour pour se retrouver le roi Jibem Piana papa chéri le roi là-bas héritier Watanabe le roi là-bas Nyama Makanda Koffi Olomide? Bon na va penser na ngai ndi na sala makambo yo alors na l'idée mon boto ya osala ya charisme alors na zo penata en consentir à côté esprit mon ya lukana mbongo ya ko débrouiller na ngamoko na copie na ngao batu ba yebi na nsi batu ba Hollanda batala déjà na expliquer déjà na biloko on a tekaka ma get quel band bato MM ba éviter tout ça on a le droit télé réalité ba monango et ça là-bas on fait bien. Venez avec nous chers téléspectateurs de AM et tout ça na arroba madame arroba bozo monae. Alors botala quand même cop nae ils ont battu mususu pour na lobalanga ndinga mabete battu mususu batika na bango kin baboya cop baboya nyonso bakenda na bango poto mais ye ana Kinshasa au sala cop abuka na raté et botali cop nae yango donc biloka beauté maman Chantal Evemba au mona donc ye biloka beauté au tindela nga neti baneme quitte pas banani donc yango des cop nae namoni biloko yango biloko on atekaka yango omoni ke leader arrobase andima na ye koteka babiloko po azoma mbongo akota mwa studio abeta mwa concert asala mwa clip obeta pe ba concert na betaka pe ba concert donc na sali pe ba clip déjà pe na minute pe zoleka na ba YouTube ezoleka pe na ba chaîne na biso awa ezoleka na leader arrobase c'était na ngeza na ba wape na ba bébé. Bon, oui, ça c'est une scène quoi. Dans ce pays, boyepe sili za apende musunasi les gens sous Hollanda bisope tout ça na open na ndenge arrobase format ba Hollanda bisope. Mais l'autre ça na ma copine Flore hein. Alage. Ma copine Flore, parce qu'on a quatre ma copine Flore pas comme à niveau ayemba. Asa moi extrait abina net na quatre ma copine Flore ni ya tiraka vraiment. Bon, na kati ma copine Flore mingi ayembaka humour. Donc ayemba na comédie.
mais leader arobase na ayemba na ba principe mo bona sita mpo oyamba ye ndenga na oyemba na kiboy na oyemba na ndenge mo ya comédie mais leader arobase pe tombo hollandais oyemba na ndenge ba principe mo ya musique nature wa betaka donc na ndenge ya comédie siko to ke non na ndenge ya comédie na ndenge ya comédie na koyebo ke mlelo mo buka mpuku Mpukwe, mama na moni ne mpukwe, mibali bandumba na mpukwe, somoko kimaka mpukwe, kanga mpukwe, hey, na mukile, cha, alinga kimi, hey, mama na moni mpukwe, ay, moza pamela na kangi mpukwe, ay, madame Milene na moni mpukwe. Ok, tongo balongo bien te bon ma copine longo kabo. Ti fo mona yango te baluka bien sana bonsi na bango na po mona ne. Bibi kapinga na kanga mpukwe. Ah bebe. Kanga mpuku toke na ngoni mpuku. Puku ay. Kanga mpuku. Puku ah bebe. Yango na kalo mpuku karate. Vraiment, comprenez, c'est Aroba, c'est un garçon ou un monsieur qui se débrouille pas mal. Et na tenu na koutier na onda linga ba bien ma copine, alors ça fait vraiment un plaisir et de lui voir. Nando tout na question mo répondre à tout ça là na ba bébé. Nzambi na zongi kati wana. Ba bébé sko ba bébé basali ka c'était ba ma copine ba bébé non. Bébé, c'est-à-dire sur ozongi na ndenge aroba to randenge ozabwe non aussi si musala te peut-être bébé non mo robo c'est-à-dire copine na yo hein comme ça peut-être na ba sentiment ba bloma baby bibi kapinga oyo ratinga makamu na makamu de ndenge tu na ba question na balanda ko pe balinga ko badraga ko yango siko mamotu na temeza moni mo batu ba ta biso na batu baza poto balanda biso ando za poso zone moi na poto c'est ça yango na lo bate so ba question mso tuinga na répondre o bo mape makamte bébé wana pose on a tout nyoza en poso zone moi si na poto basi akini bombi bango fini bango c'est-à-dire na question na non bébé na fini bango te mais na bi ko ngo saka mo ngisongi mais ngabe na bi pourquoi na lo ba bongo baby oya bo mama kam so tu nanga na temps so ngani oza mbali pe bébé na moi que dernièrement obi na le roman besra azala kawa pembeni nanga Christian Vemba capitale Lucia bon encourager moi mbalo par rapport à musala na ngamo lelo na che micro vraiment na lobela et na apprécier kae c'est un courageux. Et ça a plaisir, ceux qui sont surtout chez Mabo, on a poche encourager parce que c'est déjà encouragé donc un combattant à Kinshasa mais dans les bons. À la guerre. Ezaki azalaki alekinga na mbongo veut dire. Ah voilà. Voilà. Au moins lelo mibala ko zelo pe mbanda. Mbanda leko na mbongo na kitoko. Mais kolinga tia leko ne loko moko na musala. Pomoni c'est-à-dire musala c'est-à-dire maintenant lo yo déjà na cop ndingo sala wana musala no sala kanga pe na TV na musala na sala rasiko na musala par rapport à ni yango pe na lo bate na lo belaka te ka mobile bien moi na bela moi na mobile ndepo saka be na simba na yango na lo bate na simba kata liso na ona mobala go na simba kata liso na mobala go solo pe mbanda non baby mbanda wana akoli kuna kitoko akoli kuna bambongo mais na bikine lo mo hole ko te bibi kapinga c'est-à-dire mais na musala pour ça musala no bien surtout musala no pina ke journaliste kitoko makasi yango nda ole ka TGC yango na yemba ngonde pini yemba no kai bayo alekinga na mbongo kasi na musala te ata yoke yokozonga seawa okozonga na seawa seka neni seka bozo na ta keke suka ozonga na seawa balandi obiente yango na lo bate ele seksanga botana e manzembo ngamu na seka mingi tant tata la bana ka bimili banda nako banga te ngaba vanta na liko comme musala comme susu oba musala neti journalisme ndinga na sala boy comme susu tata bana bimi akeli banda na mais tanga bimi akeli banda kasinga na lo ba bien tanga bimi akeli banda kesa ke lingati
ngana bigi na tika na ndako ba vanta na liboko ba laksa musala peut-être bon ça musala faut yeba musala nyonso tout tango ça les journalistes bien faut yeba pe musala na ndako bongo te faut lambaka bien faut kombola bien bongo te Jacques Aonda azolanda depuis Londres a bien extrait wana landiango bien te bandela n'est-ce pas Thierry Bombolo yango na zonga alekinga na mbongo kasi na musala te ata yoke yokozonga seawa ozonga na seawa ozonga na seawa. Vraiment confondé, c'est arroba ma copine, to comme na moi souka, to ça du plaisir na bato nyonso. Oyo babane kolanda biso, peut-être un message na raki au sali album. Ce qui single. Oh bana bango ni. Na betaki album na ngai Histoire ya sika. Na kati album na ngana eza banzembo na ngai. Eza single ou album? Eza album. J'ai déjà 10 chansons. Ok. Donc, tu parles français? Tout cela rend tout cela, mais c'est normal. C'est normal. Alors, on a bêti Jericho, Mera Jericho. On a mis tout le monde dans sa clip nango. Et ça dans YouTube à partir internet. Donc, si vous avez YouTube, et ça déjà na YouTube. Na kata YouTube. Bon, bêta nini? Bon, bêta leader @tu c'est mon chaîne hein. Et ça chaîne là. Ma chaîne. Hey baby, c'est ma chaîne, baby. Ah, tu as une comédie. Oh, comprends. So, Betty leader @tuvi à lettre. Leader à lettre. Tuvi. Bon, tu as la paix, ça chaîne. Namoko, beaucoup mona, ba vidéo, ça kuna na kati. Beaucoup mona, ba paix, ba humour, ça kuna. Bon, tu as la paix, ba clip, ça kuna na kati kuna. Na banzembo pe ezakuna ba makamba bien pe ezakuna pe bo landango. En tout cas, elo no singa kana batapoto ba landanga bo soutenir kaka. Eza te bo soutenir ka bato ba bima. Eza pe na bato mususu pe ba bima ka pe si ma pe ba koma pe na makambo pe ba histoire pe. Donc pour nous soutenir bo pour na rater bato déjà bazala déjà. Au bêta peut-être makasi te mo malmora bimi mikolo aningi si Kinshasa ba uti ba mboka ba achebi no mal à l'aise. Ah non, achebi so mal à l'aise pour monter na histoire na e. Ya bimi na histoire na e. Ba ma copine pas na histoire na e. Elle pas histoire na e. Et au moins que ya bimi na histoire na e ngapena na oanga ya histoire na. Si on est obima na histoire à moi si besoin bato mususu nde déjà au monde boy. Alors que l'on a genre à moi PD na bato peut-être ba lukara bato ba monde wana ba zo moi PD tout ça ba kutani na. Non. Bon, on est dans la type et ça n'a pas tout ba kansa manque hein que on a za PD donc non. Gars la taboué ça pour na côté kananga et ça peut arnanga. Loka ba mama nanga mamba de sombo. Au moins qui na yeba ka na reconnaître yepe alata marque wana aboko la basi aboko la mwasi bana famille car na ba fonye na wana soma mapango na ba fonye nana alonga pe na osama kamna o eza art eza ki PDT eza art eza ki PDT eza art eza ki PDT vidi eza art o ngapi na za ko santé na art nanga au moins qui met na mba de soma ki na ki mama lo sanza pa na ki mama mais ngana ina ki ma copine donc jeune fille ainsi on comprend non bon comprendre non ngapi na ma copine ya sur la question c'est ça. Okay, nous sommes à la fin, peut-être un mot de la fin pour Nalélo et puis pour clôturer. Bon, moi je suis dans le banc, je vais faire un numéro de téléphone. Ok. Numéro de téléphone pour un artiste, mon copain sur un artiste P. So be ya oyede, so be ya solo la kaka, ya solo ezango pe normal. O pa linga kitobo kama libanga, to solo la to yemba, ezango normal. 089 98 67 906 089 98 67 906 089 98 67 906 leader @tv kombo na ngwana comme personne on a basigné so ko ba kufi o lo ba bangone on a basigné so o ba kufi sona lo ba bangone Zambe leader amofude yangia maigwe asante eyokani
de la forêt. Merci à toi. Et au canif vraiment. Bato Bolanda yo basepeli na rolo maman surtout basi. Bon pour na ba bébé nyonso ba Holanda nga. Bon mon ma copine a beauté fleur na si mikolo ba otanga da fort na ba page mususu mais o eza page Bibi Kapinga. Yango na loba o Holanda nga na pesi mon téléphone nga yango na benga nga bébé ko puka na te. Benga nga ite solo la eza ngo normal. Pour na ba tombo ga pe. Bo benga nga ipete solo la mais na ndenge ma bête. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aroba. Vous venez donc là de suivre un jeune homme en fait qui se débrouille pas mal et Yeba reconnaîtrait beaucoup plus Naboye. Donc Sozan et Kinshasa, Omoni, Obelele, leader Arobase et voilà. Donc AmTV, c'était donc moi votre servante Bibi Kapinga, la bellissima de la presse congolaise Nebongo Benga, Jacques Aona à Londres. Christian Vema na Suisse, grand frère Nanga chéri, Motema ya Chantal Vema, Yaya na Clarisse Mafuta, ma copine privée personnelle, la femme qui n'envoie actuellement à Paris et Karanenge Zalara. Boye Mamna Lobaraso est aussi ici. Et pour aujourd'hui déjà un petit bisou à vous tous et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec un nouveau invité. À la prochaine, bisous, bye. Ma mission TV, le miroir du monde.